Ameza kombo malamu kombo nzambe. Kombo nizala Emmanuel et fille. Donc tu peux essayer kombo ya papa ya fièvre na 2 mois. T'as poussé 1 mois, 2 mois na bandi maladie. Donc ici quand tu as sur na beta ba histoire rebelle aux TV. Comprendre? Depuis to kotsa wa bo ça nzela kisi. Tina bimaka na na osa musala na sala réunion na osa tête réunion na bandi na ba ninga ba star tout ça likilimba. Vraiment, Naza, t'as bébé la bisou. Ah, où t'as des bébés? Oui, et on a bébé. Ça va, on a un bébé. Yes, vraiment. Ah, chance. Bonne fille ici. Et qu'elle est très bien. On a une photo. On a Facebook. Ah, on a ta félicité vraiment. Il ça bien fort. Ça va, bébé, parce que nous avons parlé. Pourquoi Bébé, bonjour. Bonjour. Bébé, ça va? Are you okay? Bonjour en anglais. Yes. Emma. Vraiment. Emma. Emmanuel. Moi qui tombe ma casse. Bébé. Bébé, viens. Yakae. Bisous. Excusez-moi. Malgré chaleur, hein? Il n'y a pas de problème. Bébé. Maintenant. Bébé. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Emmanuel, hein? Emmanuel, hein? Waouh! Emmanuel est fille. Waouh! Après mon tambour là. Déjà tout balancé, déjà ma colo. Ok. Vraiment. Maman Zap. Maman Nazanaï. Azanaï, hein? Azali. Ok, non, mon maman prêt. Qui nous sur la moutier. Qui to discuter mon miki à propos ya bébé na biso Emmanuel, hein? Emmanuel est fille. Emmanuel est fille. On a ça. Azali ndoye ya papa Emma Emmanuel. Moni déjà nzambe sala batu mibale na mokili. Oui. Ouais. Donc au moment de pesa na bande ba pesa na kombo. Ouais. Et c'est que moi na zongaka. Mais mon oyo makambo sala. Azana mona na 3 mois, 3 mois et demi ou 4 mois. Azana 3 mois et demi. 3 mois et demi maman sala asa makambo ya bana ya inane bana 2 ans. Omoni katala vélo oyo azo tindi kango yemoko. Ozomona vélo pas même 3 jours. OK. Pas même 3 jours, mais azo tindi kango. Vraiment. Donc ba fox mono azana ngo na ebiti soki papa Emma pazaki bongo, papa Emmanuel azaki bongo na ebiti wana fuku ko ibandoi na ye suko atambola kindengene parce que moi non za bilo moko soka lali bébé ti to la appelle le master vous êtes bien bébé bon dodo mo pena tali wa seki tu au fin to kanga misu ye pa kanga misu
Waouh. Tongo fungula bien pena la ligo ma ti o to dérangement na butu te tongo pene tani. Oui. Ouais. OK. Amon Josa posa libelo melate. Nazana yo. Merci beaucoup papa nanga koko bel nangi to efolo mo mke à propos ya mwana. Na moni mono pese kombo ya à ton bébé please. Ye kaka boyo ko kete. Oh soda bembat. OK. Na moni opesi mo na kombo ya Emmanuel et fille. Ouais. Kombo ya papa ya maman nana c'est ça non? Oui. Et fille eza maman, Emmanuel eza papa. Papa aboti maman nana c'est ça? Emmanuel et fille eza kombo ya papa na maman nana et fille. Oui oui. Kombo na ngwana ngate muna pesi maman ndem ta pesi kombo ya papa na ye. Ouais. Et pas na ye. Donc c'est ça quoi. Je m'en ai pas déranger ça notre pardon pour na. Ali Emma. Poser ma question bien. Emma non soyez après hein. OK, merci beaucoup. Pour te voler les sous. Nangina yeba. Ce qu'on copie ça moi na kombo na bi bien sûr on copie ça moi na kombo ya otali mutolinga mingi na pese ndoyi. Soit par rapport ya bolamu mutasela ngati na pese ka ndoyi. Mais ce qu'on a ba biti nini o pese ya ki mwana na biso kombo ya Emmanuel nana et fille. Bon maman naza boss aza boss na ngana musara. Ouais. Donc nazaita na makanisi wana te. Ouais. Là tu sais chapeau hein. Nazaki na makanisi kutu ya pesa mwana ndoyi te. Ouais. Tizemi ti mwana botami. Nazalaita na idée na te. Mais ero koma tango mwana botami. E koma ki na mongo madame ta komise me komi ba 8 mois. Maintenant c'est comme makasi. Maintenant c'est pena ya kusakana te. Wa pona lufuta na njirengere. Maintenant ce que le pan est bien te ko bima des alaraka. Parce que otala wana possibilité te. Oui. Possibilité. Pourquoi pese maman na ye kaspoto evolu mo buke pona. Oh là, s'il te plaît. Allez, Emma. Allez. OK. Copie ça, pesa maman na ye. Comme ça, tu peux évoluer OK. Et bonjour après. De chaponais. OK, bonjour madame. OK. Donc oui. Tant maintenant c'est côté maladie comme makasi et tout faut quitter le pango. Na yepe suna talaka ba difficulté kotaki quoi. Kotaki na palin et senga ki moi retour na famille. Tozongi na famille ba compito comme na libota talaka déjà beti ba 25 ans. Okoma na palete. Exemple que ba menace l'hôpital ba nini ata mage na ye ba tournage. Mais nazaki na ba difficulté moyen ko lobango na miso ba tubezate. Zaka toujours kana kata motema passi. Mbongo po jwa ezo supporter pena ba problème nazaki na ngote. Mais ko senga mutu mbongo directement boyemsa ko banana mbongo te. Na mo hotel saka nzambe passe nanga. Mama tala passe tout futa da parler ba $50. Donc soutenir si madame difficulté koti oyo to koti na ba garantie senga skofuku kuzonga sima voilà. Yebe na ba passo azaki na ngwa ko boya te ndi to yaki na taki pa parents et pas na biso na commune ya Makala. Oui. Tant to komi kuna ba mbi biso pe bien ne bandeli. Ibi valeur ozaki nango. Valeur ozalaka na ngwa take yaya oyaka kosungaka na zaki pe na mutuka pampani. Na komoke ba mama mutambla pe makolo esengi koteka yango koteki yango na biso so déjà sata akoti yo kaka. Ouais. Donc dépense lesquelles ma casse cop eza souté au moins bana ki mambne changer. Ah famille so yo ki okitango ki passe okimeli o yesu na libulu quoi. Kuna so bitumbe bandi mo ba tira mike ba difficulté so ma casse nga bitete nga na perdre
so na vandi kaka madame na perdre na mwana akati ya libumu te e comme senga ce intervention pene ba prière solo ba prière oui ba pasteur ba komi na bitete nga pe na za na boss na nga mosel na nzambe mama na efie nde na benga mama mais mama na ba problème donc zo tozo solo na biso tozo benga na zo ba tournage mais na za na ba problème moko eza ba difficulté ce qu'on appelle na monaki ba ndeko musupe ba solo na mama mama palin mama ndaku difficulté pe ndeko mope artiste na difficulté ya palin pa mama ba tindeli mbongo mais nga na ko senga te po muninga sengi so sengi ba seke et comme j'ai na bino ba artiste ko nga bino nga na ko senga te na isi mama na senga li sungia prière oni ninga bité moi ça na zemi ne be micho zemi to koti 9 mois to koti 9 mois mais yabitumba le l'hôpital l'hôpital mbongo na maboko en tout cas nga mwana ona ko te mama pona nga ezaka ba prière na za na ko pusa nzambe na yo asalela nga sikoyo maman bien c'est bon donc on a zanga ba prière en ligne na partir poto ko balandaka nga ba minele ku bazolanda nga bongo bino bana nanga o na kadra bino na musika en tout cas ndongo pesi sujet na yo toujours na mabondeli nde mama ko na mabondeli akombo ko tuna nga evolution ndenge ni nga to zeno hôpital mais to zongi ndako obi comment pena beaucoup hôpital moi ça akomna posa bota abota te to dépasser 9 mois moi ça abota te problème habité tete pasteur abifu bolongwa na lupanga famille parce que comme sengo siko bolongwa na mbosi na possibilité nini bongo na maboko ezate vraiment nzamba ko sala grâce na ye na pesi mana di mbote na Paris wana mawanika nzambe kande salaka auto be ngana pesi te na hôpital boye c'est vrai moi mokie ndinzamba toucher motema na ye ndapisenga yoko jwa palo to kota na palo munita rideau izate polo to zaki na ona ndako to tekaki na congélateur na ba radio ma TV pe to tekate mais ba blo musu to tekaki na ba kiti to set ndenge nzamba ko pesa biso moi possibilité mais ça auto zaki na mesa o bana kuna na lupango na biso ba panzango donc na leki na vie moko na ko betango te na ki na santé te quand même santé zongi na leki na vie moko po ezake la tsara nzambe liboso nzambe naza liboso na ngana nyoso donc si o nga fona simba so eloko nini te nga siko na temona nzambe so na mona mwana na lelaka oka passe na tamboli na pasi na tamboli na pasi na mutema o za pena ki lola o ndima te ki lobi mwasa kokoma na binzambe leso mwasa zati ba lobanga na simbikis na théâtre na le mwana batu bez na ngeza la ya mwana na le mwana batu nzambe posa na ngazala ba prière on nzamba seli kati nanga mama na natanga mwana mosa boti nde na bengi na si mama na madame aboti bien ndenga na kanisa ki aboti bongo te poser mo hôpital lelo bazongi sibino ba beto batonga matcha na boyi to ke to tamona ba hôpital kutunga na zate tata mos nanga memeno hôpital mos nanga papa memeno hôpital moko boye ya mikie abenganga na tomboki makasi nga na bina ye aucun hôpital a mokie pourquoi soki problème famille na yo oza maboko nanga oke na problème peut-être abati mino hôpital mki ba koti ko suba sa so ndenge nini na lobaki na yo oboto na hôpital ya munene we eza reconnu ba docteur bayaka ba infirmier minene bayaka nzamba osab so grâce et comme les jours peur qui posa robota wana ba ki simbité mais jour asuka donc ya posa no aoki posa na bandiko lela butu mangala lati alosambo balali pe tongo abotiti 8h à 6h 7h à botité to comme 8h30 ke 9h a obéir moko obenganga allo na boti mo mbali na bi gloire à Dieu directement na bengi mama nana na mama moi madame aboti mana pesinga pe réponse te abika amen nzambe akokisi mokano na ye ngabi mama amen mama merci mama na ba prière partout ba prière en tout cas au tika ngate en tout cas merci na tiki nanga ngana makanisi nanga te ke mama ko ba mwana zala ndoyi ya papa non na ezali na zaku na bulo te ngape na bimi na tiki nanga 2 jours après mama desko abenginga kombo ya mwana wana fo kombo na ye Emmanuel ngabia ngako ngana na sendeti na edouté na téléphone quoi ngabité maman déjà pasteur alobaki a opesa mwana kombo mama sikope tana lobi bongo mama sali ndeti
na ye na yebisi madame te mama na bisa nga fo mwana kombo ni Emmanuel madame nga meza kombo malamu kombo nzambe kombo pene ya nzambe Emmanuel wana kombo nzambe na vandi nga mona réfléchir nga bi oui fo mwana pena kombo ni zala Emmanuel et fille donc topesa kombo ya papa ya maman en tout cas banda topesa mwana pe kombo ayako kusala ba fièvre na 2 mois ta kusé 1 mois 2 mois na bandi maladie et maladie on a monongo bien te maladie on a monongo suspect na vandi awa mwana vandi awa maman na kido ka selecteur nga vandi boy na bima na bise na okende tournage la ke tourner retard te o te na ke ka mbangu na ya ngape na bonga mi dasaki na ngape na tse na mona ka madame akoti ke madame wantanga kei na bungsta babilo mike mona la ka olala nga na vandi boye mo pongi pe selinga mukie na santi lo mo ekoti na ndako e lingo jwa mwana nga siku na komi ko pesha simba mwana te na zoboya alinga jwa mwana oboya na zoboya na sutuka boye na zana ndoto nazana kendo tokutika neka boye na ya boye pena de vision OK na fone eza tongo yeke do carte électeur na sengana ke tourna na sukol na bongamité carte électeur ke do carte électeur mbangu na zoya na du mwana va na kana kitu place au vandi mwana lali wana nga na vandi awa na pongite na vandi boye papo mo esprit ka kekei siko na vision na mwana lwa ba odzwa nga mwana nga na ye na ko péché mwana na péché na sutuka boye pongi na tala mwana la muki aotala oh ngabe problème nini na bando samila directement na comprendre exploiter mo bimisa elo mutu elo no sama be jode mama na etanga okende bat batondaki na pompe ya maya ebisi alakinde fa alaka ngaka kake ndela ke ngana ke ya laki suna batali banda ke na keto na ke to accélérateur mais na tiki mona papa na ye allez bangi ba meka donc ici quand toza suna na beta ba histoire ebelo za TV comprendre depuis to kutsawa bo mekano ezalaki mingi susu mais tant mono abotami na tant na lamuki na prier na bi mono azali mama na ye azali bana mwana na ye bana ne baza baseli na nzambe amen ba otea ba tutina poto sango malamu eloko mo esalama ezate mbamo du téléphone na bengi mère mbamo mère kana benga pasteur mais na bengi mamoko mama nana ay mama nana na loti boy pona ndo ya papa mama na prier malamu ka sambela bi eloko mo esa malamu na wana ati ngaza des fois soki mono problème ye na benga mama nana na tenisi mama pa sambeli après 3 jours mona bandi ba fièvre ya makas ya écoute c'est une tingana maman na to sala ko discussion pena ko ngana bise c'est comme ça ngana monité sozo ngana yo lobby ngana lobby to so comprendre été mutamta sa makamunaye pour ngana ebi kisité ngai mbana na ngana ebi bango kisité ngaba la sanga nzela kisité tina bimaka na na osa musala na sala réunion na osa tête réunion na bande na baninga ba star to sala kilimba ngaba na ngane na obuta bango na passe na ngana bisengo na ngana zo vie ya batuke vie on nzamba pesinga ya ngwana sepelaka so pesinga bodui bien so pe zapete bien pekaka moi débat pour na mwana bane maladie ngabite o ko makambo fumba mona sete bo sasa ni na benga suma bengi me ngabi mère mona aba poto bimi na nzoto kitoka mone ko mobeba mama na bloke bimake na nzoto ha pota ba dini mais yango je suis silat ah d'accord c'est le non yango basa nzoto bien oui et mona na vraiment tu na moni so talipe awa oui o mona OK mona banga ba bibisa so mona ti kitoka mona ni ngosila OK lokaza déjà mona mosala nzambe abisi ba biloko na makolo neti ngana ko motombolo ba moyezo ba mota nzambe mais yo ba mota nzambe kaka pa mona ba biloko paka ya mona na bengi ko ngabisa na benga ndoi na epo ngai na boti mona me mukolo na epe azali OK na bengi mama nana bisinga eloko moko esalama epai na ye te tanga lobika pe te ye mona ye gloire à Dieu ba biloko tout na makolo na bineza ki tout eza souté banga ba joba changer longi ya mwana na ndenge moko boye mais nzamba to saila biso grâce pour na Emmanuel donc
c'est ça. Ok, merci beaucoup vraiment. Comment on a témoignage à ma casse boye, Nzambaza kaka bien. Nzambaza bien. Ya comment on a témoignage à bébé na biso malgré combat mais yé automoni a bonne santé, santé bien, makamutu bien. A comme déjà ko vendre hein? Zo vendre déjà. Coûte vélo babio bavandisi lango mona so na 5 mois so 4 mois. Mais déjà 3 mois comment vendre yango donc. C'est bon, sikoyo Coco Belge. Na poser question sur mususu. Ah au moins azu kombo ya papa ya maman nana efie. Emmanuel nana efie. Ah wazi ndo inesko lelo soki maman. Alobike parce que mon azora papa naï. Oui. Aza mo en autre réalité. Aza mo na boboti mais muto azo porter kombo wana aza tellement motuya. Parce que maman soka azu décision que azo mo na ameme kuna na Londres. Ça dépend de naït. Na maman nangate na maman soki maman azo soin ya mwana ya papa na été wana ngande funa doit soin mwana na doit soin na ye soit ya papa na ye bage kombo elongwa te bien sûr kombo etikali ya libela fille bana so bengi mwana omona babenga ye Emma kombo komi Emma partout za Emma ngamo peso na tourner na boka Emma donc soka le bia doit mwana problème ité wezo dépend na ngate omoni kombo ngade na boti mwana mutaboti mwana mama na ye quand on a proposé kombo ya mwana andimi yango directement aza pe na famille ngape na famille na tata na mama za vivant papa na ngapa za vivant mama na ngapa za vivante azotala azo mona kombo ya moto moko boye ya yebité dit kombo to pc c'est que confiance o ngape na pesi mama pe confiance pesi nga mwana na ye o na mwana passe na salaka de pa na aza patron aza boss pa na mais pa na ye aza boss te pa na ye azali mwana na ye donc mama so akomia akobenga ye papa ozomona donc yende adwa soin ya papa na ye ngana odwa soin na ye en tant que papa tozani awo mama so alobiki akotanga na école intel ngana ke kana zana ke na kotisier comprendre te akotanga na Kinshasa te na maboko note kilo tiki pas na bandale pas chancelier par exemple na Dieu na qui n'est pas chance maman ndem to dépendre na mwana oui c'est ça ngana zaka ka pona kotala abuka na te azuka te po aza se passe na ngapa mama zate na nyuso tikali nisi bilamba na ye mingi maman mtatinda kyango na mona ba complet bien bilamba maman ndem mtatinda kyango na ba biloko na ye presque maman mtatinda ki na ba biloko nyuso zomona o izaki ba douzaine bilamba belé mais bilamba o mama pesaki e ko kasute na eseki mama na to somba bilamba musa binanga te ko somba te na zotinda mususu ebi not na mususu nde omoni ba mulunge ba nini yango to sombaki mo ba simo sengle oyo kwa leki munene mpepe yemoka mona nenga za munene boye bilamba tindaki nyonso au jour non to la lelo to la muki mona a changer le nid to la muki dona comporte to ko la mai be pourquoi kasi mona mosali OK merci beaucoup papa nangai na moni soki na comprendre bien ça que na ba étape nyonso boleki nango maman qu'est-ce que je veux dire maman a contribué mingi na prière ya makasi na budget yango ça que au vendre bino mono fazoka kandoi ya papa o aboti mama na efie c'est ça non te ngai na pese ko na mama na bandeli makambo ayebi yango te OK na zemi na yebo plutôt de koti mambutu mama na apesi eloko te wana na ko tsa témoignage ya mabete bato ba sepa na mana na zabo asalaki ba alasaki malam pour ko belge pour ko belge du mona pesi non na zaita na makaniste ya mama na ye Mama na dernière minute ndeta na monaki mama sa mosela nzambe. Tonga na moni mosa zo belanga makasi. To na ba prière ngape na za na zape na mosela nzambe oyo. Na za na pasteur na nga mama na ngai. OK. Boss na nga oyo afutaka nga na musana salaka. OK. Wadi oyo nga na dépenda pa na ye mama ina na besoin na zo sukali. Tant na sel musala a féliciter ngate osali ki mabe awa falo kende boye o se plisa ba fani a baza awa donc prière ya maman de sala ki que au monique makamunio se comme normal mais comme normal oui yango su décision non moi ne faut apporter kombo ya maman c'est ça non tant maman te maman ndanga lobi nanga ke mwana fois zala azwa kombo ya papa na ye a proposer nga na boyité d'accord pour maza mosel na nzambe c'est ça ko tu pona mbongo te
D'accord. Pour son mbongo même si dans za mwana ote. Vraiment, cher. Même si dans za pe na maman na été. Sur le télé mbongo. Oui oui. Totali ezaki makasi za prière. Prière, c'est ça. Pour maman lalité, ton ebissé que moi si oui moi zo passe za makasi, maman lalité na ba prière. Pe chaque jour a benganga. Alors sur la lelo après 2 jours nengeni évolution nengeni maman tala boy te ko banga te moni awlo ngaka kubanga te zana kondima ngakutu boy na awa na poto na bamindele kutu bazondima bongo baondima nzambe nanga bongo yo bino bana nanga. En tout cas, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Na ba prière le to moni moi na biso azanvi. Moi na biso lazo seka Emmanuel et fille OK. Na ye muke pa maman, na ngina poser maman ka quelques questions. Maman nanga kombo ko tunani. OK, tiens le micro, y a pas de problème. OK. Ok, maman la raille. Moni mon a dérangé hein. Ma casse. Papa belle ça cause au monde hein. On a dérangement, on a évité. On a tiki c'est bon alors. Ok maman na quoi ba combo. Comment on a maman Rachel? Maman Rachel, je sais pas comment maman. Ok. Maman Rachel, n'a posé moi question, mais moi nous ensemble là, papa Coco Belge, aux artistes de la musique. Na moni moi na kitoko pour peut-être biso moi na kitoko. Ce qu'on a posé question mo boye. Na yoki Coco Belge a expliqué biso à propos ya makambeleka que ça que moi a apporté comme ya maman ya papa aboti maman nana. Ce que c'est là yo mo maman au vandi mo ba a proposer yo comme mo boye. Oh peut-être oui to boité que ça qui na ba difficile ba problème et les kaki maman ande ko prier pour na bino ko aider bino ba prière. Mais est-ce que conscience n'était que moi si au vandi mutu mo mona noté a aider bino ka juste na prière c'est tout biki parce que aux ana ba na église no semble na kini non. Oui, peut-être que pasteur Moussou peut bailler si jeune ayo ba prier qu'assemble. Parce que comment pour accepter d'aller facilement que mon apporté comme ya papa aboti maman na fille. Merci maman. Ouais. Premièrement nous sommes chrétiens. Ouais. Na eloko na nzima kipo Emmanuel et la qui sinon Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire que oyo nzambe a siégé kati biso. Deuxièmement, et outi non pas biso batu boy était pas ya musali nzambe. C'est-à-dire que alingi nzambe oya sali la randa vanda katanda koyo. Et ça bongo. On dirait ayebi difficulté to kutani nango. Aye ko yeba na dernier mi-temps mais on dirait déjà zala na biso. Oyo aza consolation. Nzambo avandi katanda koyo aza consolation pour la biso. Na ba souffrance nyonso na ba humiliation nyonso. Na ndima ki ngo facilement eza Claude T komba Claude T kombo agent T kombo ya Emmanuel Nzambe kati na biso auti pa ya mutu oyo. Bon maman nana pe aza mutu po asunu kaka mais aza une femme charnelle tetoloba que azana spiritualité naie oyo nzamba tsaka kati naie lelo to mona ba kombo pe memela batuma ba malheur ou bonheur na vie opesa kombo mo boye et memelio malheur na vie to bonheur na vie maman nana aza famille chrétienne aza musali nzambe ndeti ngai soki apesi mwana nga kombo no boya te hein kombo apesi eza comme mono ya mutuya dede kombo euti pe ya musani na nzambe eza na mpona mbongo te po place to uti eza musika place to zo kende donc et comme pembeni maman nana ayo kuta biso na place ya kuti o biso to kuta na ngona sima place to uti eza lisolo to ko betele nde to beti musimu kuse bwe ko vivre auto vivre eza mulai eza vraiment bon. Et là on a l'ingel na loba penze yango. OK donc on accepte que combo ya mwana na papa cœur na yo. OK merci beaucoup maman. To moni mwana to sepe na mwana sikoyo ndoi parce que azan ndoi kuta maman ti azan ndoi ya papa o aboti maman. S'il te plaît. Aza mona
Azandoi ya maman boti ya papa boti maman nana efie. Bi maman lobaki non. Lokola mwana abotami kala pe to tala mwana ta ko 3 mois je m'excuse. Le to yo tiki la mwana enveloppe na biso. Eza comme contribution na biso ta mafuta. To savon, na ebité esile sila te mais kopesa kaka okausoke sili obakiseli. Na oseplaye moko azwandoye. Allez, tiens ça. Tiens. Lâche ça, allez, prends ça. Prends. Allez. Oba no simba ka ba dollar hein, do simbi boye. Ti kokola na yo. Donc pour la ngana mon gravité. OK. Pe eza première fois te oh maman nana sale loko. Vraiment. Na matin ganga te maman nana merci. Donc na s'habituer na ngoja. Dans la moni ngo kaka eze loko asikate eze loko no sepla pour dia asala ka ya mingi. Oh no loba merci estoparaté. Hein? Merci vraiment maman nana ndeka na lobaka na ba vidéo na message na pe na continuer kaka nzambe azongisela yo. Donc accepter maman nana soki un jour avant de l'habiter na kozwa papa na ngai avant escamo na ngai o ko accepter facilement mona que nécessaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Na ko accepter pour na bi ke akoyi na maboko ya musicien mokilité o lelo mwana nga ko bunga nzela akoyi na maboko musala nzambe bo un jour ça zape musala nzambe. Donc ça déjà implice na famille na vie na ngape na cause na problème pe na bengende to benge maman na problème na yepé. Donc na konzima facilement na konzima. Merci beaucoup na monto Shitawa. Merci beaucoup na balandi nyonso balanda ki planète nana efie. Bon continuer toujours na ko s'abonner la planète nana efie boza jamais déci planète nana efie. Bon mon ami Toyota bébé na biso ça fait longtemps a coxi déjà 3 mois na ndambu. Le loka to ko moni prototype cadeau na biso o mama nana efie atinde na biso. Maman na ko kota micro remercier na maman. Na ba fanatique nyonso ba balanda mobile na yo koko belge. Bon merci vraiment na CPL Makasi. La visite oyo pour na maman nana nzamba zwa lokumu lisusu bolingo nzambe ezala et demeurer sur biso vraiment merci maman nana nzamba zong c'est là ya mingi ya ba mingi place ezaka pour na benga yo source intarissable donc liziba oyo ekaukaraté et tikala pe okaukate merci. OK merci beaucoup na balandi nyonso balandaka biso na bosa nte kopesa mbote na ngai na Sheila balobi kala mingi te bozo basuka sika na kini bozo ngo kala mingi te bientôt la Sheila na Durban na Afrique du Sud na peso ba gros bisous je t'aime beaucoup la patronne Sheila na pesi mbote pa Isha Masamba Deborah mbote na pa batu nyonso balandaka sugar lokolo tete bon continuer toujours ko s'abonner na nana planète nana ko jamais déci na pesi mbote na pa maman na nga autrement dit notre boss. Gros bisous, je t'aime beaucoup. Bye bye.